perfectionné plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment autoriser plus que comment lisume koma nango perfectionné plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment ekomi autorisé Bonjour, bonsoir, na communauté 3 Exa Production TV. Bonjour, bonsoir, na babone na biso. Bonjour, bonsoir, na yo motunano o s'abonner te, mais o landaka biso. Dosenge na yo pe o s'abonner. Activer cloche ya notification. Po ozangaka ba vidéo na biso te. Bana Kinshasa. Bana Bumbu, Bana Selembao, Bana Ngiringoto. Manifestez-vous, manifestez-vous. Émission na biso ya mokolo ya lelo. Tokotambola na babalabala ya commune ya Bumbu, plus précisément na quartier Kwango. Voyez qu'on palpe du doigt réalité. Il y a un quartier Congo. On dit émission na biso. Awana direction ya Birmanie. Direction ya Birmanie yango yo. Nde boko komona ngo. Pona ko désengorger à Sosa. Pour moderniser Birmanie. Comme on est déjà trafic ici et bandit à Birmanie. Parce que tronçon etikalaki ezalaki kaka ya kola jusqu'à avenue Ngiringiri, mais tout le monde déjà ici Sili. Manifestez-vous dans les commentaires. Ngambo tozana na Ngiringiri tozokende vers commune à Bumbu, dans le quartier Kwango. Awa dans le quartier, à gauche, dans le quartier Asosa, à droite, dans le quartier Sayo. Manifestez-vous, manifestez-vous au Kenya Libanda ya Mboka Kala. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te, balabala na bino ekoma te, epango na bino ekoma te, benga biso, komela biso. Oyo eza chaussée ya sika. Eza na baparti mosusu bétonné, baparti mosusu goudronné. Ekosengela entretien ya bakaniveau, balayage ya chaussée, évacuation pe ya baimmondice mpona kogarder chaussée propre. Neti awa tomoni eza tronçon ya béton, oyo béton malgré bamama bazo teka na bango en pleine chaussée. Ndenge boko komona awa kabali solo bana Bumbu, bana Selembao, bana Ngiringoto. Tokotambola lelo na babalabala ya Ngiringiri, teme ya Bumbu, quartier Congo. Ovanda na Congo, ofutela na Congo, okola na Congo. Lelo toye kopesa opportunité omona lisusu Congo otika Birmanie yango yo
Birmanie opérationnel. Trafic ezongi de bout en bout. Ezokende ti balabala révolution. Birmanie ezokende ti balabala révolution. Manifestez-vous dans les commentaires. Chaussée bétonnée côté Moussousou, goudronné côté Moussousou, trottoir aménagé. Mais bate ki bango yo na kati ya chaussée. Ba occupé na ba trottoir, moyen bato atambola na trottoir eza te. lisumu ekoma nango perfectionné Plus que son nom, makambo toboyaki lobi et comment autoriser, plus que comment, lisumu ekoma nango perfectionné plus que son nom, makambo toboyaki lobi et comment ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye tu vas commencer koluka yaya oya lipamone yesu yakanda yo vrema tu vas commencer koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge na nyapesi Tobandi première avenue na biso. Awa toza na balabala Kimbao. Kimbao eza na quartier à Sosa. Ovanda na Kimbao, ofutela na Kimbao, Kimbalo yango oyo bana Ngirengiri, quartier à Sosa ya Ngirengiri, parce que toza mpe na quartier à Sosa mosusu la commune ya Kasavubu. Manifestez-vous dans les commentaires. Topesi mbote na communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Mbote na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Papa Gervais Luboya en Royaume-Uni. Papa Paul Mafuta na Hollande. Joachim Elenge en États-Unis. Fabrice Ndombele en maman Adelia. Kimbao yango tozangi nango à Sosa. Bokoto. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo koluka baboye ya yesu yakana yo Kimbao, Kimbalbo,
awa toza na Kwilu. Télécommande télévision, télécommande Canal Plus, télécommande Easy, télécommande décodeur, télécommande Kwilu yango oyo, manifestez-vous dans les commentaires. Kaba lisolo pesa sango na moninga. 3 Hectares Production TV lelo zalaki epa na biso quartier na biso. Bana Kwilu boza wapi? Kwilu de première avenue ya quartier Kwango. Wana topesi mbote na mama Koko Kozaya na mama Madonganshi depuis Paris. Mama Tema Maduku depuis Paris topesi mbote. Tozalaki na Kimbao, après Kimbao tokoti Kwilu. Manifestez-vous dans les commentaires. Tomoni bisika ovanda, ofutela, okola, obotama. Benga comment moi gentil pour la musala tozo sala. Bana Kwilu. Kwilu yango oyo. Tobandi na Kwilu à partir ya Sosa tozozonga Birmanie. Tozozonga Birmanie. Awa toza focaliser kaka na quartier Kwango na ngambo ya Birmanie kuna eza quartier Lukeni. Prochainement pe tokokende Lukeni. Pour l'instant toza awa na quartier Kwango. Manifestez-vous. Kwanza sango Birmanie opérationnel, trafic ezongi, Birmanie goudronné, ba parti mosusu bétonné, ba parti mosusu ndenge okokomona yango palpe du doigt réalité. Bana Bumbu boza wapi? Bana quartier Kwango. Awa tokoti Yassa yango oyo. Yassa botika oyebi lisusu ndenge ekoma te. Yassa yango oyo. Mbote na mama Jolie Ngumbu depuis Paris. Mbote na Mave Lutete depuis Allemagne. Toujours avancé. Bonjour Liboda. Ah, chez la maman, de sauter biloko na tala malamu.
bana yasa yasa yango oyo yasa na bino botika kala lelo toye kopesa bino opportunité komona yasa lisusu. Manifestez-vous dans les commentaires abali solo, partagez le lien dans le groupe WhatsApp abana Sinalco moya bombo na bango bombo batika abeni yasa yango oyo tobandaki kimbao na giringiri koti kwilu awa toza deja na yasa. Manifestez-vous dans les commentaires, manifestez-vous. Banena kwilu à partir ya Birmanie awa tobimi croisement kwilu yasa plutôt Asosa croisement yasa Asosa yango oyo curage ya caniveau nde problème ya monene toza nango malgré bachaussée bazomodernize yango ekosengela curage fréquent ya caniveau mpe curage soki esalemi il faut baévacue baimondisi moko makambo toboyaki lobi bana lukula botika lukula yango oyo yasa lukula tozo avancer quartier Congo commune ya Bumbu. Topesi mbote na Yaniko Shege, papa na Django, papa na Jessica. Topesi ye mbote bisika ezwami yo mwana Bumba Tonga. Topesi mbote na papa Sana, bakala Jacoba Akilas. Topesi mbote à papa Feli Bolakisa depuis Paris. Avenue Lukula botika kala yango ya landa kabiso osepelaka na ba vlog na biso olingi osoutenir mosala tosalaka benga biso komela biso soutien na yo ekozala bienvenu. Téléphone beba na somba. Lukula yango oyo lukula botika. Manifestez-vous dans les commentaires. Bana quartier Congo
bana balabala lokula na bino yango oyo obemi na lokula Birmanie. Tomoni awa deja bilembo ya kotonda ya kaniveau boucher awa kaniveau boucher manifestez-vous. Bala kimbongo yango oyo mama Kuku Kuzaya na mama Madongashi. Repose en paix Anita Keta atiki biso awa na kimbongo, que son âme repose en paix. Bana kimbongo bazolela tantine Anita, mama Anita Keta. Manifestez-vous kimbongo yango oyo kimbongo botika oyebi susu ndenge ekoma te. Santo Thomas. Manifestez-vous. Bana kimbongo yango oyo tobandi na kimbongo a partir ya Birmanie, tozobima nango Asosa, direction ya Asosa. Partagez lien Panza Sango 3 Exact Production TV lelo aye epa na biso aye ko visiter a balabala na biso a quartier Congo. Lukula kimbongo bokoto Yesu yakana yo vraiment.
balabala petit petit yango oyo petit petit botika oyebi lisusu ndenge ekoma te petit yango oyo na quartier Congo. Manifestez-vous dans les commentaires. Omoni bisika ovanda ofutela okola obotama yaka na commentaire. Bana bombo bana sinalco bombo na bino yango oyo. Lelo toza na quartier Congo. Quartier Congo ebandi na balabala Kwilu kiko suka na balabala Mafuta. Petit yango oyo. Sagesse avec un ennemi fort. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu yakana yo. Ipambole. Bana bumbu na bino petit ezo continuer na quartier Lukeni ebiso tosukeli kaka awa na Congo botika kala Congo yango oyo. Manifestez-vous. Santo Thomas, palpe du doigt réalité ya balabala ba quartier ba commune nde mosala tomipesa awa tona ganaketi. Ganaketi yango oyo ganaketi botika kimbao petit ganaketi. Santo Thomas, palpe du doigt réalité à bas quartier, à bas avenue, à bas commune de Sala Tomepesa. Lelo toye na commune ya Bombo. Tozongi lisusu la fois passée tozalaki na quartier Matadi. Lelo toye na quartier Congo.
Obanda na ganaketi yango oyo. Merci na libota na biso mobimba ya 3 exemples pour notre soutien. Merci na papa Gervais Loboya depuis Royaume-Uni pour notre soutien. Merci na Joachim Elenge na États-Unis pour notre soutien. Merci na papa Freddy Kalidi en Allemagne pour notre soutien. Papa Paul Mafuta à Hollande pour notre soutien. Maman Coucou Kouzaya na maman Madonganchi pour notre soutien. Maman Tema Madoku na Paris pour notre soutien. Toujours avancé. Croisement Ganaketi à Sosa. Curage à caniveau, na balayage à la chaussée. Awa, caniveau est en ancien, mais moyen comment on a déjà bouché. À Sosa yango yo, toujours tika Sosa. Oti Ganaketi. Toujours zwa. Yonso. 3500. Osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okoni koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Santo Thomas palpe du doigt en réalité balabala na biso ba quartier na biso et l'autre dans quartier Congo na Bombo bandaki Kimbao Otikwilu awa tokomi na balabala Kibunda. Manifestez-vous, toujours avancé dans vlog na biso bala Kibunda boya mobondo collège le vainqueur yango otanga na le vainqueur otangisa mwana na le vainqueur yango wana ana Kibunda yango wana bokoto la trahison est une intelligence avec elle une sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans kutala nsima yesoyo yesuzonga na yo Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bana Kibunda yango Kibunda botika kala oyebi susu ndenge Kibunda ekoma te Santo Thomas palpe du doigt réalité
tozongi Birmanie. Ndenge bokokomona Birmanie bétonné, Birmanie goudronné. Trafic pe ezongi. Ekosengela curage ya caniveau na balayage. Kaka ndenge tomesana kosenga yango. Bokoto, bokoto. koleka molimo santu mpona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoyi kotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba Après Kibunda, awa tozwi balabala Kiri. Bana Kiri yango oyo. Kiri botika. Oyebi susu ndenge Kiri ekoma te. 3 Exa Production TV. Toye ko visiter balabala Kiri. Kiri yango oyo. Santo Thomas. Merci na maman Jolie Ngombo pour le soutien. Merci na Mavel Tete l'Allemagne pour le soutien. Kiri yango Kiri botika bosepelaka na mosala tosalaka olingi osoutenir yango benga biso komela biso numéro yango wana eza affiché bana Kiri yango oyo lycée Nzoto otangisa mwana na Nzoto yango oyo bana Kiri boza wapi manifestez-vous dans les commentaires. otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire balabala mokoso yango oyo
Bana mokoso boza wapi? Mokoso botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Mokoso yango oyo. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo. Pesa sango na moninga 3 exemples production TV. Lelo ayaki epa na biso. Bana mokoso to banena mokoso na asosa tozozonga Birmanie. Tozozonga Birmanie. Totala ndenge pa bouteille en plastique etonde awa ezo entraver passage à mai. À niveau boucher, yango nde ezosala mai elongwa na kanevo ekota na balabala kaka ndenge tomesana kobeta sete na yango. Curage esalemaka de temps en temps mpona libérer bakaniveau mai ekulaka normalement. Awa toza na mokoso manifestez-vous mokoso yango oyo ezangi nango Birmanie. Santutoma. Palper du doigt. Réalité, le mosala tomepesa. A ouvrier bango bazo sala mosala ya finition. Bokoto, bo s'abonner, bo partager, bo liker, bana kwango botika kala, kwango yango yo. Palper du doigt réalité, ya balabala, le mosala tomepesa. Merci, na bino nyonso ndenge bomesana kolanda biso. Awa komi na balabala kulumba
Kulumba yango yo. Bana Kulumba boza wapi? 3 exemples Production TV lelo epana bino. Kulumba quartier Congo. Olandaka biso osepelaka na ba émission na biso lingi osoutenir yango benga komela biso numéro yango wana eza affiché soutien na yo kozala bienvenue. Awa toza na nsima ya paroisse na balabala Kulumba yango yo concession ya paroisse yango wana na gauche na biso. Omoni bisika ovanda okola ofutela eyaka na commentaire yo mpe nanu komona epa na bino te na ba émission na biso numéro na biso yango wana eza affiché benga biso komela biso tokosolola. makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise paroisse yango oyo etikali na gauche na biso tozokende sikoyo vers Feshi. Avant Feshi eya na avenue moko eza na katikati awa parce que Feshi après Feshi nde mafuta Mawanga awa bazosala station service awa tozwi Mawanga après Mawanga de Feshi. Manifestez-vous, manifestez-vous. Bana Mawanga. Bana Mawanga, Mawanga yango yo. Mawanga boti kakala. Santo Thomas. Un peu du doigt réalité. Pisa yo mobu tokomisi beklise lokola bande prise privio ya biso na
complice avec un ennemi frère. Tokoma kotrahi sankutala nsima o. Yesu yo, Yesu zonga na yo. Oluka, baboye, ya Yesu yakana yo. Bana mawanga yango yo bandi na mawanga depuis Asosa tozozonga nango Birmanie. Manifestez-vous dans les commentaires, manifestez-vous. Tobandaka pe tosilisaka, tolakaka pe tokokisaka. Bana ya Congo, bana Birmanie, tomoni awa bazo évacuer la ville de Kinshasa, commune de Bumbu, Bakure pe bazo évacuer camion yango wana. Mais ekosengela ba équipe ezala ebele parce que mosala eza mwa makasi. Na kotala ali oyo mosala ezosalema, toboyi tobanda kolela lisusu kotoboka to kokatana ya balabala. Merci na bino, toza na Birmanie. Tokokota feshi balabala ya suka pona vlog na biso ya mokolo ya lelo. Feshi yango yo Santo Thomas. Soyez palper du doigt réalité awa. Feshi osepeli na émission na biso ya mokolo lelo. Et ça merci na communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Et ça merci na papa Freddy Khalid en Allemagne, papa Paul Mafuta na Hollande, Joachim Yelenge na États-Unis, maman Coucou Kuzaya na Paris, maman Madongashi avec le tête en Allemagne, Fabrice Ndombele na maman Adelia Mangamba na maman na Winner na États-Unis, maman Jolie Ngumbu depuis Paris, église Bima ya Feshi na Bumbu quartier Pango yango yo. Bana feshi yango yo. Bana feshi yango yo. Bandaka pe tosilisaka. Comme na émission na biso na suka yokosukisela yango en croisement na Asosa. Soki nkolo azongi te okutani mbala nsima na émission mosusu.
melobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Mama ya lelo mingi na